Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Trop c'est trop, actrice Via a brisé silence pour la polémique où elle s'est créée entre Yé et Sila. Et en plus, a brisé sous silence pour la polémique où et bandi qu'on s'est créé na productrice 12 étoiles où a balaki lekine ya mobali. Ba jour et les cas qui tout mona qui Via apostaki lekina ye abali ezaki pe na ba acteur mususu na feti wana ezaki vraiment bien. Mais nayebaki te ke mwasi oyo lekina ye abali azala na poto aza productrice. Je ne sais pas ce que ça produit combien de personnes, mais aza pe actrice, on dirait produit actrice kombone zara 12 étoiles. Yenda bali leki ya Maman Via. Alors, bato asale moi polémique wana déjà mon kande zalaten. Moi si afanda na poto. Alonge poto aye ayo balombali na Congo. Ba interprétant balobi que non. Moi ça bali mobali ye morbo na gishasa ande ezopela moto. Degré ya fête ndenge zalela ki les camarades je crois mera na ba comédien. Pour degré ya fête ndenge zalela oyo ikoza la mwasi atieka mbongo ebela atie mbongo ne ebela nje po ka libale le kaka bien. Via ayaki ko éclaircir alobi bango babali mwasi na bango moko, c'est-à-dire que d'autres bango monde bapesi soki ke mwasi abakisa ke loko eza normal parce que na ba famille nyonso ekoma bongo libala ezali bala bundani pona dot mais sale kolia masanga ya coutumier te ya fête ya sale. Le deux famille bakoma kosangisa le deux famille bakoma kosangisa mona vraiment ke ko famille mbala lobi bino fa mwasi bokozwa kolia soki na caméra biso tokozwa sale na masanga ekoma bongo ya sikeza te ndaki ko éclairci abi 12 étoiles amibali ye moko te leki na bali mais soki ki batie participation eza normal c'est que na makamba sale mais na ba dot en tout cas la famille a tout fait babali. Et de deux Maman Via makambo ebandaka na TikTok ebotaka ba mo application moko boya mukeme eza na ba problème TikTok wana débat mususu ezali balobi depuis Via kenda poto batikala komona ye na Sila te. Est-ce que babebani baza bien mais Maman Via ye ko répondre abi Sila me respecte beaucoup. Ngana moi c'est libala. Ata Sila beti 50 tours na poto. Soki Sila linga mona nga, il faut tout na disponibilité na ngai. Pona za moi c'est libala ngape. Il faut na tout na mobile na nga. Ils ont dépend pe na ba emploi du temps pour Via a otanga. Pour Sila oti koza na poto. Et depuis Via kenda Sila kenda da poto ta 2 à 3 fois mais parce que le monde ba ensemble était da répondre que il n'y a rien, il a quizate. D'ailleurs que tu voyage ni Sila eba ki ango do baza bien. Donc ba créer les ba problème. Ou qu'il tose za mukile ba problème. Alors non ti la bino volume bo landanga pe non landana bino bo s'abonner na la NG officielle bo landa Maman Via. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu m'as bien. Des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que
beaucoup de monde doré. Continuer ça makasi vimbi sa salle mais continuer ko vimbi sa tétalioté continuer talioté donc biso to bali moi c'est na biso moko to bali victoire 12 étoiles na mbongo aleki nanga ye mko bali moi sina ye merci na ba invité nyos to bayaki na ndoko banga na bien nzambe na yo bengisa bato bele na ebitende ni nekesa kuyema ngopeleki nanga pe muto abato ebele mais nzambe na lisongi na ye asala ikanete ndeye asala ki na fête ya nini ya kana voilà biloko ezaki multiplié etikali masanga ezaki multiplié par la grâce de Dieu namoni pena leki nanga bomi ye wana na nkosa zobina na bi bwana mama zobina je vous dis na ye kaka pona longola likambo yo moi si nyosa za na besoin ba honorer moi si tout azana na besoin ba honorer ndeko so omoni ndeko bali kumisa nzambe kokobeta libaku te otiki mibali na poto ke kolukaka moi sina mobali na Kishasa ngape natika mibali na Kishasa nasoki mobali na poto ti et ça la cabo vice versa yo poko ozo pe mobali mususu place mususu et ça la cabo no na ekika pona longolelo kwango to sepena na libala bandiko na biso mutu nyonso batala lelo yo libala tana elo neti sale ya mariage et comment ko banda so attends ya kolela bibembe koma likolo bo ya fête ya libala so moni muta komiti na niveau na féliciter en fait que yo petengo ko ya ba féliciter yo voilà donc je t'ai venu ici seulement pour éclaircir et tout. Donc merci beaucoup na bande konyo sto bokende ki na fête wana na mona ki ba papa Koba na mona ki en tout cas na mona ki Marie-Jeanne Bololé na mona ki Sephora na mona ki ba comédien bazaki ebele ba kiluwa bazalaki en tout cas merci na bande ko tout oyo bokende ki ko fêter na petit frère na bino na ndeko na bino na productrice na biso Victoire 12 étoiles donc voilà biso to la carte biso qui Victoire tozo zela iso qui azongi en France comme ça biso pe to ko fêter na IP n'est-ce pas andeko voilà donc là on a qui n'a besoin d'éclaircir et en voilà ce que to solo na biso si vous avez quelque chose à me dire allons-y donc voilà merci à ma famille. Moi je n'étais pas là, Fifi non plus n'était pas là, mais bande comme sous bazalaki, ba sepeli biso to landi fête et bandeli tisuka to assister na mariage on ndike to zaki kuna akati to zo banga kaka nini koleka nini ko salema nini mais nzamba mawa fête l'équipe bien comme l'équipe bien. Alors Victoire 12 étoiles, elle n'est plus notre productrice maintenant, elle est devenue notre belle-sœur. Nga on a eu que belle-sœur na bisoté donc on continue na katia famille on continue déjà na katia famille ngana on a katia famille ngana merci voilà donc c'était juste ça pour essayer d'expliquer voilà merci beaucoup bandiko voilà et comme hier na biso solo là ça na bambote mango bonjour maman via oza bien oui naza très bien mango na biso merci ndenge bo partager lien et ça linga bien Scola bonjour merci beaucoup na fleur Scola merci pour na fleur Judith Ngalula bonjour Amy Katalai bonjour. Voilà, Rachel, bonjour. Elena, merci pour la fleur. Merci. Story, merci. Mango, merci. Ouh, Mango de moi, merci. Disney, merci. Naleli Penzate Disney Disney Tikayaya Disney Koboko les a passés Kobota les a bénédiction les a grâce mais Koboko les a passés pas facile mon maman nangai Disney les a facilité yango peka ata musunza mba permettre ki nete alinga kana zana musika ba omba zala kuna ngana zala awa tam su feti ona yenge bongo na pona ngako lela na otala parce que na mona leki na ngatikala mo mukie
mwana moke bandeko vi alataka bijouté vi azalaka boye vi asalaka boye okenda boîte komona ye tokomona nga te mbongo wana fo ezalaka na cotiser fo bandeko bazala bato lobi lelo oyo bakoma komise en charge bango moko c'est la grâce de Dieu. Victorieuse Abi, merci. Te lelo na kete Victorieuse Nabiso. Lelo na ke église te mutame maranga mama Hélène nzoto ninga na ki mukie ba grippe ko ba malili oyo ebetaki mama Hélène. Chanel, bonjour. Nancy Latim. Nancy Latim. Au moins, commentaire d'un de ces gars, pardon, tu as produit. Nancy Nabiso Latim. Nakabona na mambwana na iba musute. Tala. Nakabona na mambwana. Nancy Nabiso. Nakabona na mambwana yaya. Na pour moi la sala pubiate hein. Na mo pa kula mafuta ba bébé. Yo mo na te mo pose combien mois ba bébé na mo malili yaya. Chika yaya. Peggy, bonjour. Ah, tapotez les lives s'il vous plaît. Tapotez. Voilà. Kasimba a produit ce bébé nangai. Disney. Si, bonjour, ça va? Oui, ndenge kinanga bali sikoyo. Non, exact. Oui, bon, mwana suka na ninga maman hein, na ninga papa te. Papa tozara 33 tozebele. Emma. Denga bali. Non, c'est pas que je peux me permettre, non, hein. Je suis une femme mariée déjà. En bonne associé comme Simalanga. Tikala Sima. Davina Kisala, bonjour. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tawaneza soute yaya, chaque chose à son temps. Donc tu joues plus depuis que tu t'es mariée. C'est pas que depuis que je suis mariée, je me suis pas mariée aujourd'hui. Hein. Ça date de longtemps en fait. Mais sauf que je suis ici en Europe. Ah ouais, on a joué, on a tourné. Awa na poto na on a tourné mais ce qui na esali ke na kutani na production moko batu ba invité nga isa problème te na tourner nanga pourquoi pas na tourner bien point ninte problème ezaka ke naza mopaya naza nanu na bandi nga moko personnellement non na bandi musala te mais ceux qui na bandi musala eloko epekisanga te na tourner nanga non na bandi ne musala te musala ya biso oyo te ya ba film quoi non na bandi te mais ceux qui que temps et permettre nango ke na bandi nanga na tourner nanga awa pourquoi pas je vais tourner ici tapoter s'il vous plaît la famille je vais tourner ici je vais tourner avec les amis il y a des amis ici na tourner nanga na tourner pourquoi pas bandi ko nanga. Non, ça là, c'est pas que parce que je me suis mariée.
Colise Ndongo Aminata. Voilà, c'est seulement pour ça. J'ai déjà rencontré, chérie. J'ai déjà rencontré ma soeur. Je n'ai plus rien à rencontrer. Oui, Fifi, c'est ma petite soeur propre. Hein? C'est ma petite soeur propre. Fifi Azali qui n'a propre, je sais pas. Oui, na moni question. Ah, Fifi Azali qui n'a propre. Donc, na et pas maman na biso. Tout ça ka biso mi bali bana basi. Ça ka ngai na Fifi bana basi. Et puis, et pas ya papa na biso nde. Tout ça pe na bande comme ça bana basi. Baza, tout ça belé, hein. Tout ça belé. Tout est belé. Nathalie Labino. Nathalie Labino. Voilà, donc Fifi, c'est ma petite. Voilà. Sarah, merci beaucoup. Merci Sarah et Colise Zézéla. Christine TV, merci. Merci pour la fleur. Je sais pas pourquoi non on a... Waouh, Sarah, merci. Charité, merci. Ni na ngai kolizini bolingi ni na kutkana na direct. Oh, Marius. Jeune David. Oh. Bah oui, moi je te crie comment aux autres. Pourquoi tu ne réponds pas là-bas? Mais ça. Mais là, c'est mon athée. Elle est kébélé. Je ne vois pas. Colise. Moi, c'est... pardon, il n'y a pas Dieu comme toi, s'il te plaît. Osa pambate. Colise Ndongo Aminata de Ker. Et les kambangu na ebisi ono mona te. Je ne vois même pas. Bandego, ngai na yebana na ngana batu me batu neti ba Colise, batu neti ba Shela. Na ebite so na zula bango wapi. Ah bonjour tonton Yvon. Bonjour tonton Yvon, ça va? D'accord, merci. Ok. Joveni Konde. Joveni Konde, bonjour. Boniosa bien? Boa tarde, Kaka Vamera. Kaka Yamera Kosa. Boa tarde. Como está? Como é saúde? Saúde tá bom? Eu estou boa, graças a Deus. Ose Karakitoko boy vraiment. Ah, merci beaucoup Marathon Maluca 22. Merci. Nesse Karakitoko, ah, muito obrigada. Victoriane, merci beaucoup Kitoko. Kitoko atonginga. David Stone, bonjour, ça va?
bi bino boye bakasila te omoni sila lokola yebi ke naza na ndaka libala po akutana na nga akoluka ko planifier boyeba ke bien te ndenga zawana nga avana ya parce que sila ayebaki ke nazu déjà visa na expliquer que on a na via TV Monde ayebaka azaki la seule personne oyo na libanda on a yebisaki parce que ezaki c'était prévu ngai sila Teresa to voyager ezaki on devait faire to kende moi ça nimboka ngo to to kende film mo tout ça là qu'ils aura trophée c'est quoi il fallait que to kende kuna mboka ngo. Allô mon maman pardon allô mon maman écoute Maya oui mon maman nana na live mais nazo zela benganga zo benganga te bandeko na osolo ana Brigitte Maya apesi bino bambote belé na ebisi bambote belé Brigitte Maya donc ba dimanche apesi bino ba dimanche bien somo nazo mona bato bazotu nanga awaka nde nini sila yeto kotanite on a expliqué bango ba ebisi la te lokola ebike na mwasa libala aolinga ko tungisa nga penza ta otika nga nanu nazo zela kaka Diana mutamoni lelo naza lelo osala te dimanche on a vandi kaka na malili nzoka nde vere baninde lelo nde nzoka wana malili nyonso wana elekaki ezaki ofele ezaki ya baprintemps ya basoki nini wana soki nini wana automne siko ya hiver toso yekola poto namonaki bamenis banyanga lobi toso yekola poto seke nga mpe na oyekola ka poto nano toka na sa koyekola poto d'accord naozela kaka papa benga azobenga pete benga ye nano nga na meko benga ye ayambaki te nakota ye na répondeur natikeli ye voice soki abenga na kokitaka na direct na nga nakezwa koli na ngai nga na osela koli outi Allemagne pas Brigitte Maya ai merci na oseli pesa dena bisous ok somo donc c'est ça donc je disais bandeko toyebaka sila bien te sila aza moto oyo oh là là ok donc alokola yebi ke na bande koloba nini ezalaka prévu to voyager ngai sila Teresa tokende mboka bona bosani so mboka ngo nalobelaka ngo na via TV Monde pour la bande ko pe non ba s'abonner te bo s'abonner pe kuna et ça la paie bien voilà c'était prévu to que to va jebiso misato si la benginga et singa o queen na roza passeport na yo pour na to kende ko tia visa or wana nga passeport na ngeza ki déjà na ambassade siko lokola na banda ko beta masolo ya ba voyage na beta sote wana pena na kana ki na ba na ko beta te lo côté na olobate du coup tant que si la benga ya bi leki nanga yo penza lokolo zaka na so muta sololi na yo eza on dira sololi nene na mutu te o beta no li solo na ngate leki nanga ne na oloba boy passeport na eza déjà na ambassade de France ba benga ngana ke ndiko tikela bango mais en tout cas toro na moni eke bien parce que ba tuninga susuki na voyage ko bien oh ya ne o ko tika déjà kuna ibaka toro o kende souci ka o tika ngai mais kende ngana bien na o kende ya et si li pe mko na ndo za pe passeport na ngada ebisi ngabi fallait to voyager ngai na yo na to kende ko so trophée ya film moto salaki et ba pisi biso trophée ce ko fallait to kende ko so ngabi oh là là bi bon problème te na obenga ka nana comme ça ba kende to kende na bombo voilà nandenge et salimaki wana donc nandenga ndo ko so
passeport nanga na ndenge na ko voyager tant pe na voyager na ebisi ke non na okende alobi kende ngabi na okende pina donc na linku do bat ba oyeba te na kutana. Merci beaucoup, merci pour la fleur, merci. Nous allons tapoter, pour continuer à partager le lien et ça va bien. Mbala moko nandenge na ebisa ke ngabi bon na ke si la eba ke na okende mais batu ba eba ite. Ti Fifi azo otika en aéroport do batu ba eba ite mutaiba ka si la Fifi na donc kaka ibango wana. Même leki na moko to aji yemta mema en aéroport na kende ke aéroport na voiture na leki na wa utobala mais yema ope akamwaki ayeba ite ke na on voyage tant azo mona ka ba glace zo kita otuna pa fanda na bisote otuna Fifi abi yo songa mama ariji ya bien que mama ariji yo songa lelo ndeni bisoto yebita bite na osonga te na oketika bilo na aéroport yo ka atuninga obuya mami yo la chiboli kamnina ngabite ngapi to soke na aéroport toke tina nde to komena aéroport nde yako ibake ngam na voyage. Voilà, donc si la nenga za na lokola ebike na za awa na ndaka na za mwasa libala aobenga nga kaka soki nga na ebisi ke non siko na komi prête to kosa musala ou bien akoyebisa nga kaka ke to kutana soki azui accord ya pas roger soki te aolinga oseme des ordres te aolinga te. Voilà na sens wana on dit c'était place on a pour boyeba. Non, ça va. Ah, je sais, Kate. Miss. Au père, aujourd'hui, réponse nayo, hein? Voilà. Stella Kiam, comment va Yagabi? Yagabi, elle va très bien par la grâce de Dieu, mais sauf qu'on ne s'est pas vu. Chico Bouchabou. Fifi Oyo, Fifi Miel, moi c'est bisekra lolemo, yendeli kinanga avant dernier na biso. Mana vie ampangi ya munu. Oui, ampangi ya munu ni façon ngembote. Minou étape Queen Vanessa c'est la petite sœur aussi, c'est ta petite sœur aussi. Vanessa, j'ai deux Vanessa dans ma famille. Nazana Vanessa Kama, elle ce n'est pas ma petite sœur, c'est ma fille. C'est la fille à ma grande sœur, Cécile. Vanessa Kama. Vanessa Nzuzi, Vanessa Mvangi, elle c'est ma petite sœur. Yende leki, moi na mama leki nanga do mama nanga, Marceline, oya landa mama nanga na sima, mama leki nanga, Marceline, yende Vanessa wana, nde moi na ya. Donc Vanessa ça lui passe. Nzuzi na ya zara awa. Ntimba yende Vanessa azana Kinshasa na ebite ozotu na ngai minu étape ozotu na ngai Vanessa owapi kama lulongani to Vanessa ya Nzuzi donc je sais ya Timba je ne sais pas mais j'ai des Vanessa dans ma famille. Bella Mwemba BM, bonjour Bella Mwemba BM. Ça va? Marathon Maloka 22. Tu gardes toujours ta taille et votre beauté. Merci beaucoup. Merci par la grâce de Dieu de vous battre là. Gina Diamant Noir Bobessa. Gina Diamant Noir Bobessa. Salut maman, je vous aime. Merci beaucoup Gina Diamant Noir. Kinshasa, bonjour. Okomi moi kitoko mikolo oyo ya solo. Doudouve, merci beaucoup. Nakomi moi kitoko mikolo. Ah! Guy Bona, bonjour. Ah! Couleur ébène. Démarche Ezo Kende bien. Oui, très bien, Angola Nzambe. Ezo Kende très bien. Nzambazo Batela. Merci. Bonjour, Nazana.
Tata chérie, bonjour. Lydie, la grosse poupée, bonjour. Ça va? Bandeko, vous tapotez live, vous tapotez. Kalate na okata na ngai. Bato bien te bakomoya, bato ba problème, bato bakimisaka bato live bakomoya bandeko. Marathon. Sala bisope loko tokoma bastar. Toza déjà prêt pour travailler na yo, mère pardon. Voilà, pour travailler na c'est pas un problème. Oza wapi. Oza wapi. Ponga na sala pe okomelanga na privé à TikTok. Comme ça toko komana. Toyeba comment est-ce que nous allons commencer pour kalakalate na obanda déjà. Na c'est un anniversaire na releka. Anniversaire nanga eza le 12 janvier. Na ozela mbala liboso na fête anniversaire na poto par la grâce de Dieu so nzamba sungi na ebite elekilanga ndenge nini est-ce que na fête na ndimité bona yebi na nte toko rendre penza me gloire car ndenge salaka. On t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. François Kalala. Bonjour, ngai question Eza Kaka. Otiki théâtre non na tikité na otikate jamais na ko otika pété. Yama Kalala na ko otikate. Na banana ndeni pona tika. Est-ce que yango batika yango? Batika yango te. Donc na otikate. Na ça toujours. Na tikité. Bandeko bota poté live. Bon, image en combinée. Mon Lili. Je sais pas pourquoi. Et on t'aime beaucoup, merci. Non, na tikité, na ko tika pété, na ko tika té. Ya on batika pété, so basi ba bandi batika até. Batika até. Avant na banda ko matsara bato nde bato bandeko na mona ba matsara bato. Il faut na banda na ko luka na yeba makambo nyonso bonde na ndo luka ko matsara bato. So na o matsara bato boye et que na yebi na makambo nde ezala raté et ça la bien té na ko raté. Ko raté. Nazwe bate. Oyo qui réponse na yo? Non. Et ça vous prenez. Oh, et ça vous prenez. Bandeko bo tapoter live. Bo tapoter s'il vous plaît. Merci. On dirait que le téléphone est planté. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Le PC est... Même si je fais comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a dit ça là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est le bureau? Salate na otika musala lelo te naza toujours na musala nazo continuer sa musala nanga bandeko nyonso tu naza déjà awa na ba madosha ko bazar ceux qui ont travaillé kala te donc na ozela kaka le 12 janvier leka anniversaire nanga soki leki nde tokoyeba ndenge nini toko sala nde tokobanda siko musala na tourner te na tourner makasi na tourner te po ani bandeko na tourner msa na ngai ya mwana nde papa ya mwana mama na ngai je comprends pas comment dire Mata Soudan, qu'est-ce qu'il y a? Merci, Bandeko, continue à tapoter vidéo et je sais pas ce qui se passe. Hein.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.